Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le représentant personnel est son Excellence Monsieur le Gouverneur. Excellence Monsieur le Gouverneur, avec tout le plaisir, nous vous invitons pour la prise de votre parole. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, honorables députés nationaux et sénateurs, honorables députés provinciaux, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général, représentant personnel, ici représentés, honorables députés provinciaux, Messieurs le ministre provinciaux du Congo central, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur l'administrateur de territoire de Mbanzangoum, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Il s'élève un grand jour en République démocratique du Congo à partir de la province du Congo central, berceau et gâchette de la révolution énergétique de notre cher et beau pays. Tout en vous souhaitant la bienvenue dans ce site, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, maître de toutes choses, qui rend possible l'activité de ce jour. En effet, pour mémoire, en 2019, depuis l'Allemagne, à la face du monde, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu de mots justes pour considérer que sa vision du développement de la République démocratique du Congo rime avec la croissance de la puissance énergétique. C'est donc ici l'occasion pour nous de saluer l'initiative de l'Église kimbanguiste dans le cadre de sa contribution aux défis énergétique et socio-économique de la République démocratique du Congo en emboîtant ainsi la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État dans ce secteur de l'énergie. Il va s'en suivre l'amélioration et le renforcement de la desserte en électricité avec de nombreuses effets positifs, ainsi qu'il me soit également permis de rendre hommage mérité à un digne fils de la République démocratique du Congo, je cite sa divinité Papa Simon Kimbangu, dont l'accompagnement et l'adhésion de la vision éclairée du chef de l'État n'est plus à démontrer. Ceci dit, manifester notre adhésion populaire à cette vision du chef de l'État, qu'il me soit permis de solliciter nos applaudissements frénétiques. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. J'ai saisi cette occasion pour exprimer toute ma gratitude au nom du gouvernement provincial du Congo central et au mien propre pour saluer cette initiative et demander à l'ensemble de la population de ma juridiction de soutenir et d'accompagner ces projets. Partageant cette même vision, j'ai saisi cette opportunité pour plaider en faveur du renforcement du programme de l'électrification rurale au bénéfice de nos populations majoritairement rurales. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à tous et à toutes un agréable séjour dans la province du Congo central
que vive Papa Simon Kimbangu, que vive la province du Congo central, que vive le président Tshisekedi. Je vous remercie. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tokotonda maloba monene oyo tozwi epai ya mokonzi na biso ya province ya Congo central, représentant personnel ya chef de l'État. Na kombo misato ya bule na kombo tata mwana pe mulimo santo tokomi na suka tokoleka na pause proprement dite. Il y a première pierre à construction barrage hydroélectrique. Le protocole besoin disposition du même ezala. Biso nyonso to bouger te pa itozali. To tika ba konzi ba ponami ba kende ko tia pose ya première pierre. Soki to silisi wana to zongi papa de la ville akoya liboso pona mote ya batata na biso papa conseil direct na papa mokonzi ya bule sima na yango soki milulu esili nzambe na biso kangi libondeli tokozala na cocktail toyoka na malamu bisika tovandi biso banso to bouger te protocole ayebi ndenge na kosalela toza na limeme na discipline tokozala servi. Ainsi donc j'invite le service compétent pour prendre des dispositions pour la pose de la première pierre. Faki, accompagnez-les. Pe bababa bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangisto kolanda bongo lisikulu linene lipesami epai ya papa directeur de cabinet papa révérend Landu Ndombasi Njokande papa Monkonda George ye azali bongo conseiller principal na kati ya cabinet ya tata mokonzi wa bule ayaki kolimbola bongo lisikulu yango na kota ya Lingala Njokande batata pe ba mama wana to landi pe bongo lisikulu ya tata moyangeli wa etuka ya Congo central papa Nabiso Njokande Saipi ezali bongo boti bongo libanga ya yambo liye lizali bongo elembo ya kolakisa manso na koyeba bongo na kopesa malobe pa ya mama Izakarine Nzotondo inga ingalo poka ya boke na kutula ditadi samu na kupesa nzila na bisalo ya mpioka kubanda inatunga mwinda na bandambo mingi mingi ya toto sambu na kusalati ya beto meku indo tila beto imelanda na nda nyonso ina mekulu tila beto awa yango ntangu ya ime kena kutula masambo to bana ya nzambi bana ya nkamba bana ya dibundu ya tata Simon Kimbangu betu banda bi salo sambu na butungama ya barrage ya mpioka
mupesa diaka ndinga na mama Olive na kituba mata Matondo, mama Isakarenzo Tondo, Tondo Vampega Luzulu, Bitu Melan, Mambo News la Meluta na Inda na Kilokolai, Bitu Memona Papa Fumabanza, Yenda Metelema, an mebaka kifulu na tina kuza tula dibanga na sambet kuka kubanda kisalu ya ntungulu ya baraja mpika inakepesa minda na makumi ya babola ya mbanza ya longo ina mezinga elusilimi ya impa betumefuka na kese na kumona diamba mutindia inde papa mfuma mbanza na kilokola animesimba di bangaina na kwa kutula na kifulu ina papa nchango ba tate ba mama bilandi bekingusi tata mwanda velan tangu intangu kidika lumbu budada silo kwa mwanda velela dina ya kanga nzambi kavena muntu lenda katulako muna tutelewiza tukamuna mvua funda dimosinka mavua makuma samba nuyevua tata dalunga na kaza mwana fulu kiki kya kinene kya madha mampiuka na kumba de dinene igaga kaiza monavo igaga kafwana kane musala salo tangu yitu tamunavo beto tukuta kane kuisa muza tous les tali d'identité de na muntulo ya ntungulu barrage yovo itelongi na kimpu barrage hydroélectrique ya Mpioka chongo yena iboko na Kongovo ekumba dia nzazi idideta tungwa kuku tumwini tata mpwanga Grace Bilolo yani yote tuletadi bena kintwadi tata mbenza kyangani ikulu eni kwa tata ndala bienvenue. Voilà, après les différents discours que nous venons de suivre, notamment du propriétaire de cette terre, Monsieur Bouetoussa Pierre, nous avons également suivi les discours prononcés par le directeur de cabinet du chef spirituel, le révérend Landou Ndombasi, et par la suite, le papa Georges Munkonda, Diwazololoa, membre du cabinet du chef spirituel, est venu justement pour préciser les choses cette fois-ci en lingala, pour que nous puissions tous comprendre la quintessence de cet événement que nous sommes en train de suivre ici, à ce site de la rivière Mpioka. L'acte principal étant posé, et Sengelis Sasaipi, Tolanda présentation technique. Avant Tata Mokonzi Aboulé, Azwa Lukumu na Yepe, Azwa Maloba, présentation technique du projet Mpioka, et présentation
plateforme ya financement. Tosengi na baye bapesa mili mukumbango baya liboso, baya kopesa biso malako mango. Merci. Papa Simon Kimbangu Kianga. Batu baleki liboso na ba mama oyo ba animé réception ba yibi maloba na ngai nyonso tu na lingaki nalo. Gouverneur pe aleki awa ayibi kaka maloba te ayibi projet. Mais bomona wapi mutu ayibi projet akomi ko sepela. Parce que tangu tokendaki na province ya Bakongo na gouvernorat balobi te o ezali projet ya église te ezali pe projet na bino te ezali projet ya gouvernement ekokota na kati ya PDL 145 territoire maboko te na elamba na ngai nalati bakomi vision Kamba 2030 mais ezali vision et puis ezali pe témoignage. Pourquoi ezali vision? Tozali awa na ebandeli ba toyambi ba ayant droit coutumier c'est que bamboka ebele ezali na pene na biso. Bamboka pe ezangi courant. Bamboka pe balingi pe kaka neti gouverneur ayibi projet na biso bayiba pe courant ya Kamba. Mais tangu na uti na Gombe Matadi nazokene makolo na Gombe Lutete namoni ba mama mibale wana vision na ngai. Baba na biso na kofunda bango wa papa ezali mama Michelina na mama Mandiang bazo tambola bazo solola. Mama Michelina alobi na mama Mandiang oyebite ke na weno kuna mama Makiese mama Makiadi mama Mingiedi bazikisi biloko na moto ndenge nini kasi babandako balamba na resho na wenu oui kureko take kunati kureko tina weno ba mama bandiko kolamba et puis chorale ya jeteki et chauffé bakena bango tala TV biloko eziki sikoyo ngai pe nazali na sima ya ba mama Michelina na mama et puis na koti na la silo yango et puis pour nazalaka songi na papa na bana na yo nyonso tu songi ali besezaninga na lobi na bango kasi saliti bobi esalami eza miracle obo sala barrage la vite eza miracle te ezali po papa azali na bana ebele yango na lingi na loba boye mokumba ekoki kofanda kaka na ntimasi te ata tolobi ke projet Mpioka ekoti na 145 territoire ezali effort ya bana ya papa nyonso. Mama Mandiangu pe azalaka songi atulinga la bi papa na bina azalaka na bana belenga bi oui soki to ye na binango na yo amanyoko ata nzete moko ekotikala te tokolia yango nyonso
yango wana nde biso tosangisi makasi na biso po tosunga papa po barrage ya Mpioka etele. Alobi bosali ndenge ngabi tokomi na deuxième génération ya betite. Yango nakomisi ba mama awa oyo banimaki parce que balobaki likambo wana deuxième génération ya betite. Mais troisième génération ekozala te. Toyebi ke papa okomi pressé. Troisième génération ekozala te. Donc ba technicien bana ya papa basali misala na bango koya kotala mai koya kotala likolo batali mabele balobi bruit vision ya kotonga barrage awa ekosalama. Comme vision ekosalama basali musala na bango méthodiquement. Atana lobi awa deuxième génération, mais na calcul ya molimo première génération égale deuxième génération. C'est la continuité. Sikoyo méthodiquement nalingaki na lobango awa na Kikongo, mais na tuni papa Shimita na yebisanga na méthodiquement et la balabamone mais tango na zolo baboye mama mandiango kaka tuni ngai mais loba na ngai bino sikoyo mbongo ngo bokozwa ngone ngala bibe bana ya papa ba zali na moyen alors babuki banki bazala kana nkodia to basali ndenge nini mama mandiangu azali ngala bina ye papa na biso akoki kobeta tolo eloba mipe awa ngana zo comme ba yiba kinga ngape na komo yiba eloba mi awa papa koko beta tolo bazala kana kodi ya te be basali kisangala place tokotia mbongo. Pourquoi kisangala? Parce que kisangala soko tiembongo ekoyebana. Soki osali makambu neti papa mandevu oya cordonnier azwimbongo ya bana ya Minerval akeko beta wine apoli pe 2-0 pour nini bana babengani na classe a gagné pété a gagné biso tokosala boyete parce que papa alakisa ki biso moyibi te toko fonctionner na bolingo na mibeko pena misala po barrage et salam. Oui, papa Simon okoki kobeta ntolo bana bazali ebele mais bazali kutu ebele ke bako kote sa na mai kuna ya Mpioka mai kokoma muke yango wana na lobi ke tokopesa poa nyonso tu na timosité. Mais mama mandiango kaka na songi so mama mandiango gepediaka na songi tunikaka meko sala ndengeni kisangala na biso na ba technique biso tokosala papa Shimita toko kende na musée kuna to discuter technique na Kikongo et l'accent to sali formule ke kisangala wana ezana kamba epuye ezali mokili mobimba. C'est que mwana ya papa nyonso tu oyazo yoka ke papa abeti tangwa alobi bana boya oyazali oyazalaka na Kuala Lumpur telefone le kakate o azalaka na Aru o afandaka na Gombe Kisuka kuna telefone penza eza mobulu bana nyonso tu na kisangala wana bakotia mbongo place bazali raison ekozala te ya koloba ngai place nazalaka mpesa kutezalaka te. Donc formule wana mama mandiango mituna kaka bon est-ce que ça mabeso mama mandiango atuni mituna eza mabete papa courant pe fait comme na mboka ya mama mandiango kaka
ndenge ekomi na kamba kurefu ekota na mboka ya mama Mandyangu, ekota na Weno, ekota na Kamfumu, esala misala oyo na cadre ya 145 territoires tozolinga esala, parce que bana bazali na pasi. Soki touti Mbanza Ngungu ti tokoma awa, unité de production ekozala te, eza te. Papa, soki projet na biso ya Mpioka ebimi, bandeko na biso bana na yo ngape nakomi kobetela tolo, basali courage, tozwi mosolo po tosala barrage, bana bakozwa misala. E na musala ndenge ekosalama, tokoki koloba lisusu papa nyongo ezali te. Ezali eloko na biso moko tosangani, biso moko tokotize, biso moko pe toprofite na yango. Papa Simon, na bimineti, comme nazaka songi, na bimineti un peu délégué syndical, ya bana nyonso. Losambo na ngai ezali ke misala tala bana ndenge bazali. Ba misusu pe bazali musika. Bana bazozela kaka papa yebisa bango ke na kati elanga na pesi bino nguba bokona nguba po toliesa bandeko na bino. Losambo ezali ke nguba wana tango koya omona teke tokomisi yango mwamba guba, parce que tozaba na lokoso nguba ifale to sala bilanga biso tokomi kodia kuna yango. Papa, nakanisi nakomi na suka, okopesa nga permission na zwa papa Shimita tokende na musée potosilisa likambo ya méthodiquement. Mais moi tokende liso ezate parce que professeur na musée kuna lobi kure katani. Siko maman ndianga lobi kasi kure katani na musée. Bozwa kure ya Mpioka. Otinda na musée. Merci papa. Merci. Je prends la parole pour préciser quelque chose, que dans le cadre de la collecte des dons et participation en investissement, nous précisons que le message que Papa Mukonda a donné pour le groupement qui vont donner l'argent en cash et sur une durée de 3 mois, c'est pour une initiative locale. Mais du point de vue de tout le Congo et à travers le monde, il y a une participation de Plume Capital, qui est la société qui a offert la plateforme de financement. Et cette société a mis en place une solution qui permet que tout le kimbanguiste à travers le monde entier soit en mesure de contribuer, participer à la réussite de tous ces projets d'Mpioka en passant par le lien www.visionkamba2030.com. Et à travers cette plateforme, vous avez la capacité de donner vos participations par Visa, par Mastercard et par tout le reste des moyens. Orange Money, Vodacom M-Pesa et Airtel Money. Mais plus particulièrement, nous avons un partenariat stratégique avec les réseaux Africell, avec lesquels nous avons mis en place un numéro marchand qui va être communiqué probablement à travers une circulaire, de telle sorte que tous les adeptes, les sympathisants, les kimbanguistes et tout Congolais de bonne volonté fassent sa contribution pour la réussite de ces projets. J'ai dit et je vous remercie.